So tusengi bino lolosa basapatu bagage yana bino lutikangu de côté loyeba ke motif eyali losala makasi sika tukumi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe paske ya na biso mais bato Pointe Noire bakolela il faut na jonga na nadi na voyage anga mosusu soko na longo na voyage wana nakoya kutala bino sinon ya bango yali bakubomba na kate nga na di franc-maçon nga na di rose chrétien biloko ngo ozotyango pwani mais yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mutu bayaya kumonisa ngai papa tusalela mpamba te parce tukumona ke twana lingomba mobimba ya kutunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki sinsani combien d'argent vous avez donné? Oh, naraki neloko yaka te napesaki 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke musika na Japon kwe okenda kuluka bonheur alors sikawa oya kopesa na sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nakoka bino te kumonisa ke luyadi nano trop loin bokania na kati na bino te nini te surtout bino bakimbangisi lukumonisa nga soni bato ya mokili bali awa lukumona baya kutala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi nalobi nga na boyi makambo wana vanda malamu losala yo surtout malamu nalobi baninga na bino na Paris toya na lingomba na kati ya Paris ntango bazairwa epai bakongolais epai alors soko makambo ekokani te ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe alors bamindele bakoya kutala bango olingomba tukendaki kutala yango na Kisasa bato motema malamu kasi bato bakubunda asimbi nzela ake nalobi luya na nyongo lokofuta nyongo wana après il faut lufuta yango kana lufuti te pasi ya na bino yango wana tolongo na Pointe Noire sinon bayambi biso malamu oyo bayalaki kupromete ke baya kumonisa ngai oyo bali capable kusala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kusala visite loya donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kulela oke trop vite wanda wa mbamba
tukuluwe avion pour ozonga na Brazzaville lobby kasi lelo ya di trop je dis programme nanga ici esili lelo yo tikana zonga na Brazzaville parce que dimanche papa Fumalongo akendaki akenda na Angola akojonga na Kinshasa akoya kukamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka Nicolas ya dit donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle lwana devoir a monene loke kulia kona yalipwa na bino moko te il faut bango nyonso tu balia boliango na bino esika moko tomoni mosala yali trop lobi nakendaki kotala papa Fumalongo mawa esalaki ngai ase akondi lokola nini alors albinanga albi papa Kulutu ntango naye kokamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien nalbi c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire najongi baningisaki ngai te bato Kisasa mutu bakuningisaka ngai donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle loyeba ke eyali moto asi asukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali motindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka motindo mosusu yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu luse prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokusenga bino makambo misato wana yali pamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso yali bana nzambe mosala nyonso tu tokotumisa bino yali po bonheur na bino toyala bana ya botosi toyala bana ya botosi soko toyali bana botosi makambo nyonso tu eyala très bien kasi kana toyali bana botosi te mabe okoka koloba te yo mwana botosi alors que okomonaka moninga na yo juwa parce que ye akopata kitoko ya yo basumbelaka elamba ya kitoko te wana yadi dikunya diako si okotisi na motema na yo mabe wana tolingana bolingo ya solo bino wana bukama nalubilaki bino yango chaque fois nakolobisa bino nalobi lopesa exemple tokopesa exemple na makambo nyonso tu bizaleli na bino kopwana na baninga na bino il faut loyala bana epai nyonso tu lolobi toyali bamwinda mwinda okokenda kokwea na dibulu te parce que wana mwinda na yo sika dibulu yali okokima dibulu comme bapesi biso moyen ya komona na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa
parce que paraît que le joie qui na simananga na moni yango esengo te na moni babrique lusali c'est très bien mais le Ibi combien de temps n'a dit absent hein? Dans 2 mois tu seras dans la mission tout à la musala lokusa et vendredi bagoyaga lisusu te vendredi biso batambusi moyete topona baninga na biso batambusi bandimi awa po biso na chaque vendredi na mercredi tozali toujours na soirée tokoma susu oui mais topona baninga oyo seconde biso batambusi bandimi nakoya wa vendredi prochain nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa mpo basalisa bino na mabonde na makambo nyonso tu kasi namoni ke lokomi koya baparesseux na boye na matadi lusepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yalaki na kati yadi ville ya monene te ville ya moke kasi il faut loyala na conscience que bango nyonso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu e gouverneur sikawa ayebi lingomba ase aleki na nkamba donc oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kovanda 50 ans kuna na Matadi kasi ale bachange donc tokomeka kosala makambo oyo ekoki kwa tuyali na kabambe ya mission ya kopesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakoti ya nzambi malamu naoki bakoti ya tukenda kaka wana mosala bapesi biso soko na libanda tukopesa exemple ya malamu ebien tata nzambe akofungulila biso nzela mais il faut luvanda bamodele mosala nyonso tu lokosala nini nyonso tu ebien lumonisaka loya bandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato loya na mwinda balukaka esika mwinde eyali na esika mwinde eyali te balinga esika molili te tika bayela bino bakoti awa na mosala na nini nyonso tu lomonisa bango exemple ke bakoti nzela mabe te baye kokota na nzela malamu tokani bamama donc nakotika bino 10 minutes tata pasteur akokontinue mais je reviens.